Mbula et panzara nango ba feti me panzara wenzete mbote mokili mobimba au parleur liboso na bino ba papa ba maman beaucoup na biso lisusu merci mingi na fidélité pe na confiance beaucoup pesa biso tozongi awa après le 6 avril ndenge na yebisa bino déjà que to bandaki yango ba série ya constat ba constat to salaki constatation ya likambo oyo etali le 6 avril ya papa Kimbangu bande ko nanga ezo pesa pasi na mosala na sala bande ko mingi balunga poto ba ya na Afrika koluka ko sala mo eloko pona mosala au parleur ezali ko sala elongo pe na bande ko msusu bande ko mingi batika ba mangomba na bango respectif ba zwalaka to pe ba section ba kotaka ezalaki ya bapaya pona ko pona mongo na ngai ya ko belela oyo mais ezali ko pesa pasi que mosala to ezali ko sala et que ko bota bambuma mais bande ko bazoya na makati ya makambo yango moi erreur to bambeba moko ya miki entre biso moko na kati ya mama boko kongo ndezali ko pesa un peu pasi il faut to lobela yango to loba yango pona nini to moni ba kimbangiste na kana bango na ngambo na bango baki ko sepela na lolenge na bango ndenge na bango to moni ba ne ko vamu na lolenge na bango bande kwa bedeka lolenge na bango bande kwa papa Masambuki di lolenge na bango bande ko ya papa wa Sombula lolenge na bango bande ko bambut ba maman kitambala ba les autres baba nelonga bato na bato na lolenge na bango ezali ko pesa pasi butala ba pasteur ku tout temps so ba ko sangana ba kiel na stade ba beti plein na bango lolendo na bango po na Yesu na bango mais oyo sikoyo ezali ko concerner na ba pasteur wana na biso nyonso pona honneur ya biso ba indo butala ndenge maambongo ezo pesa pasi na motema to solango awa lelo na ndeko to pe papa Ibula mwana ya papa wa Sambulwa autre solanae awa pe na ebité lelo soko banga to ebité papa Ibula na kwa na poche akoka soko lobate to yepa koti na dimension to pe akoti na ngambo ya bandeko wana pe ningi zalaka comprendre que spiritualité zande ba bandeko wana balobaka to ndenge nini to koyeba ngo awa na papa Ibula mbote na yo mbote papa Mopandi Sango et puis mbote na bandeko oyo ba Rolanda biso partout na monde eza papa Ibula wa telemi to pe wa vandi liboso na bino j'espère bomoni couleur papa Ibula la taka eza toujours pembe pona kolobake to yaka na kimia donc tant to memeli bino kimia bino pe boza na kimia na mabota na bino boyamba ba message oyo na ndenge esengo alors lelo vraiment papa Ibula aye na bike bo simba bakaye na ba big po bo koma mingi. Voilà, merci po to koma mingi po to koma mingi papa Ibula okoma ko banga ba tembe msuzaki ocha na butu balaki so ba force eko tsa ndaku maton doming papa koloba papa Ibula zo banga to pasa iko banga te papa Ibula bangi mutu te pe oteka lo banga mutu te po na yebite mukoloni déjà nzambe abanga mutu oya sala satan de mutu abanga nzambe et non que nzambe abanga satan donc biso tozali basali ya nzambe to basali ya satan te to ko banga mutu te to yaka pona koloba nde vérité soki mikolo to zuite ya koleka po télévision zambongo soki mbongo ezali te moyena leka ezate soki mbongo ezwami na koya pona leka na talisa bandeko na biso donc bit na biso ezalaka toujours to ya to lobela vérité to lobela ba oyo bazolinga ko bebisa nzila ko moto pe bonzambe to pe bayindo donc tango pesa medi biso to koya pona to loba ndeti siko lokole pesa medi biso to ya to loba. Voilà, merci mingi mbote na papa Lady Azo na biso depuis l'Afrique du Sud mbote na mama Congo MC Ntsongo hein moto kengela vraiment royaume na ye kitoko mingi mbote lisusu na mama na noso ki association maman Mofondo tozeli ko pesa ba mbote ebele ko ko le fungula le Saint-Esprit parmi nous baza ko tala biso une manière déjà au sala entrée awa ba papa ba mama ebele bolingara au parleur mingi susu bozali na ba séjour awa na labino ya trop alors to ko un peu na kati ya likambo yango papa Ibula le 6 avril oyo elobamaki elobama mingi que il faut pas ça papa Kimbangu mokolo pour makambo échanger na mboka oyo papa Kimbangu pe azo mokolo mais tozo komona Corneille nanga pe mopaliti kuna abimi mokolo ngo pe to sala ngo pe esale ma pe bien mais
mais neti kaka donc batuna bakona bango ce ko ba nigérien ba ivoirien ba libanais ba na kati mboka oyo mais ba yoki na bango ka peut-être que non férié pour le Cameroun mais na banzela ici de suite et loko moroté et mon ami papa Iboula face à la caméra est-ce que papa Kimbango na ndenge makambango le kana mokolongo selon yo azane sengo bisika zomi toté matondo mingi papa mo banisa wana motuna botuni munoko za la biso kasi maloba ezala nzambi pontolendo eloko na koloba liboso na kebisi na bandeko nyonso ba yemba ke tata Kimbango alonga boti ya eloko wana tata Kimbango alonga te oui papa Iboula tata Kimbango alonga te soki tata Kimbango alongaka nde makambo oto mwana Kongo lelo to ko mona yango te do bato kitawala bana raison ou région de bato kitawala la région de Batakitawala te na koyana okuma pe kota Batakitawala parce que Batakitawala pe ba contribuer kana ba oba me message ya biso ba hindu alors papa boti kana s'exprimer papa Iboula boti kana s'exprimer papa kende kaka bimisa nyoso tata Kimbango alonga te banani ba osala ke tata Kimbango alonga ezali ba biso ba oto elema to yebi déjà vérité et sengeli to cha misala o tata Kimbango abisaki biso to cha bolingo to cha misala to cha mibeko nde osala ke to longa tata Kimbango alors on nous tolo ba ke tata Kimbango alonga bote tata Kimbango alonga te tata Kimbango tia lelo azana souci ya kotala mboka Kongo ndenge ya tikilango banda na 1951 tikino lelo olo moyingo azoko miyeba ta zoko kobima na prison te pona nini po lo côté leki pona nini po ko envier leki alors à partir de loko wana esala ke mutu mundu abimate oui matondo mingi le 6 avril nazong sina matondo mingi na gouvernement na biso pe na ba continuer sa mboka na ndenge ba pensa ki couper sa biso le 6 avril et comme férié journée chômé payé ezala ki malamu mingi mais le 6 avril oyo ya mibale oto zo oyo tata Kimbango alaki na sengwata mukete parce que alaki na souci makasi place ya zalaki pona nini alaki na souci tant to sepela le 6 avril mukolo tata Kimbango abandaki misala tant to komi le to komi ko sepela to kanisa tant tata Kimbango amonaki passe pona sala misala ko biso to sali nini pona Kongo to sali nini pona tata Kimbango to sali nini pona nzambi pontulendo to sali le côté alors tata Kimbango ana sengonde nini le 6 avril oyo mukina molimo yaki na sengote le 6 avril oyo mukia molimo yaki na maboko na matama ko lela pe mai na miso ya kotala tala bana Kongo tina le baba na kaka na prison et utu wa ki ba place prison koti tala neti le 6 avril utu leka olobi na biso bato basala ki ba fête na nena bango o pona ko laksa ke boyoka ne zate bolingo zate bato na bato bazana ndenge na bango to bazoko kene koto ba kene koto pona nini lelo to ko mona gouvernement na biso basali biso statut je crois bozo mona yango statut ya soi-disant le gouvernement est à Moutou, je crois. Bon, ok, maintenant, ce qui est mon colonne, qui est opposant, il va parler du peuple. Ce qui est mon colonne, qui est opposant pour parler du peuple, parce que c'est une place de référence. Plate, Batolongue, dans le Lengue, Baya, pour battre la guerre, statut en voulu Zimbabwe, ne peut pas poser statut à Kabila le Père, ne peut pas poser le statut à Batounos Otoebi. Mais, Nakamwe, et l'eau, Kamwa, pe ya mawa pe ya pasi biso ba congolais na mona statut ngo to tchetcha on pe na ba profil na biso na ba statut na biso kota statut na est-ce que statut wana za tata Kimbango c'est la question ya retourna peuple Congo place vandi pe c'est la non bande ko non statut ndi boza ko mona bo fongola miso c'est la papa Iboula wana munoko wana matama wana nyoso na za papa Kimbango ti bon fongola biso sko ezanani matondo mingi ezanani le Désiré Kabila tona en réalité des choses Désiré Kabila tant qu'on fait président Désiré Kabila tant qu'on fait qui na statut na ina photo ni to mona ke oyoye na eke kone basali ezo concordé to bige oyoye oui to lobaki tata Kimbango ali pour tata Kimbango te ezalaka tata ya entre parenthèses peut le patala boyebi bo sko tangu bayindo bayebi ke tata Kimbango bandi maka tata Kimbango na kombo wana ya mutu na ya munene tabo sala statut bo chone lo nyanani ne lo nyamuta munene pour abisonal bondimité pour bien to pesa bila muke bondimité bondima mutu na munene siko botala ba photo oyo botala photo oyo ya tata wana ya munene na statut o est-ce que ça bilongi moko pour nini bulu kanga l'homme noir toujours na bolo botala ba photo wana so que ça mutu moko ba to balega ba osala be mission awa pe na yebige mission oyo ko fona susu be missionnette ba kolega be missionnette fona po ba osala be mission bo yoki papa Iboula leki ba ta vérité botala ba photo oyo to tindi bo sala comparaison Congo moi na Congo place aujourd'hui partout dans le monde na bino ba combattant bo yana libanda botele me la photo na botala ngo est-ce que réellement
bato tamba no ya parler du peuple bano kota la photo wana ezaki mbango be kimbango te bolo ba yango banga te ko zelo ngianani papa ibula yebise biso zelo ngianani yo ça le rôle monument moto na moto aza ko mona mutatali bo abike te eza intel jusqu'au temps yo tali o mona zelo ngianani oh bongo tango mbili bota ba photo wana na tinda ki yango bota ba photo pe bozana ngo bozo mona teke zelo ngiamu tabo mona photo na kota la photo wana zelo ngiamu papa kiangani mais peut-être par rapport à ressemblance il y a Koko Nae par ressemblance à Koko Té ta balobi ka poni bata matala di statia ka bila le père basala ba jare lo nyamona té mais battre non té papa toi tanga vérité ça fait la battre da Koko na bino papa toi tanga vérité Koko na biso zanga té ngana zangai Koko na biso Koko na biso papa na ngaza papa na ngai zangai donc bokomi comme mabiso na idéologie yango moni yango ba ile lo na oloba mingo tiki na ngata eza même mandenge le moni ke bato mususu bango benga kimbango nzambe bino pe lisusu bo sala attention kimbango ya nzambe te oui papa ibula pourtant bokomi ko benga bino wa le da habité depuis oso bombarder nga biloko oso teki na za la calme te ce qu'on sona lobi ke ozako mboka o epumboka na butu na moni mboka epumboka na butu papa ibula au rejoindre bande ko kita wala toté toujours comprendre au rejoindre bango na butu batali ce que non baloba ba ça vérité comment boso bango baloba que ba tatara ba tort que baloba ki ba défier ki bango ba défier ki même que ata ba pesi papa ki mbango mokolo ndenge bangonza bazaki koloba ndenge bato bazaki koloba soki bo pesi boye to ko mona boye ma pate ko sala bo soki pe mokile ozala boye bango baloba ki boko mona eloko moko te ce que yo pe lelo au rejoindre bango matondo mingi na rejoindre bagitawaliste te po bagitawaliste bon pe bazo contribuer na obomambo po bango balinga ba mema susu moyindo na kasho ya témoin de Jéhovah po bango ba ya na kasha ya témoin de Jéhovah oui ba ya na kasha témoin de Jéhovah ba ngalo ngola biso na kibombo ba européen ba mema biso na ba wumbu ya ba américain po titulaire na bango auta kuna église na bango auta kuna bito za pona église te bito za ba religieux te donc tout le monde est religieux te tout le monde est religieux te bito za ba homme spirituel donc on est ça beaucoup qu'on a bisoté on est beaucoup qu'on a bisoté o bango ba kitawala bayaka donc na ba kitawala na bande ko ya Congo central parce que lelo o so to continue li bungi makasi ya bande ko Congo central biso ba to Congo central to continue li bungi makasi concernant message ya Tata Kimbangu biso to ko mobimisa Kimbangu nzambe o Tata Kimbangu soka za la nzambe awe ko tubondi la maladie te ke sasuka mukumanzami po ntulendo akubondi la maladie ke telema na komona ngaki Kimbangu tangu ndo so benga nzambe seka za nzambe te mais na kuma Kimbangu ba sala ba miracle non papa bokomi ko tsa Kimbangu lokola Jésus bo benga yeke Jésus wana nzambe ba komi Jésus te bito abongo te Tata Kimbangu ala ki ntumwa ya nzambe po ntulendo dede bino le bo lobela Tata Kimbangu est-ce que Tata Kimbangu azali premier tout monde za matinda ni mabela comme te nembe mbazulu aleka balobela ko mona mama mbanga la leka balobela ko mona nembe mbazulu aleki na 220 avant ère Jésus nana yedi kombwana poni to latika Tata Kimbangu poto ko sala bato biso bande wa Congo central yango moni biso mutu to yambi bible to yambi Yesu na bele Afrique to panzi yango tala nde to zali to kimi to ko bangunza to panzi kingunza par-ci par-là to te ina komba kingunza titi to kimi lelo o ba bombenga biso ba maître spirituel pona ni to lo wana nga kolila to bombami tala lelo ba onyo to lo ba maître spirituel o to lo ba to komisa la majorité ba Congo apport ni ba mi manamboka donc bango ba komo komisa biso Congo eza susu na besoin de Congo eza na posa to ya na ba solution to tombola Congo kende yango lelo papa ibula yaki na ngana simba mingi ko teta le kutimi mais na osala mission c'est na ngate selon nous tout na biso mituna nde to kotamba to comment alors sur ce donc sur cela oza na ngambu ya ba na pesi na ngamba ba kitawala te po ba kitawala na lobby yango ke ba kitawala bango ba ndaka ba ya témoin de Jéhovah donc bango nyonso na ba côté mo ba to ba bungisi ba me biso na bungi mais ba bunda quand même ba bunda te ba bunda no te so na kosi pasteur aki asenga de bana ya na oyana sa près oui pour mutu na mwana ko so ne bonzambe eza pasteur aki ayebi na yemi bako batikala na baza ba charlatan bako benga ngata na sama sona bango oui baza kota négativité mais Kirikou bazali asa côté wana te Kirikou aza côté ta na lobby pasteur aki baza na Kirikou so ya mona ko kata tindi Kirikou na sa près oui Tony Congo eza na pasteur Congo eza na pasteur de France Congo eza na ka ko sati papa ibula ngala kana souci na koski bota wana oyo yaki ozoki kala te obi koski bota ozwa obi na émission nga oyo d'abord na minutes oyo toza ko to représenter ba condoléances par rapport à ndenge na beaucoup na biso mais tozali un peu na moi na pasi ya ndeko moko ko tikotika biso boye bien mingi ya nzambe to pe nzambe adoleka na émission nga awa juste
asili na kokende tosala émission moko hommage na ye bandeko na haut-parleur ba onon ba yeba kité ezalaki kaka bonne émission na ngai kaka émission na nga oyo tellement ezalaka très suivi bandeko mpe batalaka na ba oyo bafingaka bozomona moto atie na commentaire kosatake na ngai tout ça za nini boye mais alukaka mambo ya spiritualité na ndenge asese kaka bango wana babengaki tout ça ndeko papa akende kosala mosala moko boye nde bamoni tout ça le roi azoloba bien par rapport à puissance ndeko akende kosala mosala aki kosala mosala en fait de compte toyebi te qu'est-ce qui s'est passé avec l'esprit wana ya ndeko akende kosala mosala et ça a pris du temps lelo oyo aza lisusu te na biso papa Ibula tosala même mission kaka boye papa Ibula boyi banini nyonso boyi bakita wala boyi banini nyonso boyi ba fumu ba o ba biloko tout wana ba mouvement tout beaucoup na ko ndima le jeune frère na yo ba masamba o boyi tout le monde tout ça par rapport à des grandes puissances et ensuite nango papa Ibula ozaki koski bota ti sikoyo là ozongi na yebite papa Ibula oyebisa nga ke mukende na lati siko bilamba ba protection yo ozoti assurance to nini papa Ibula yebisa nga non matondo mingi tout ça pour la vérité message oyo ba ko banga te na ko banga pour nini bon wato bominga lelo lobi na ko fate soki yo bominga yo tikali suka no ap nzamba za distraité tout ça awate pour na banga ba cheleki nga mutu moko boye azali kolo so ndina kilo banga itenga na ko manza pour tout lendo soki nzambi pour tout lendo ko permettre bilo wana sama na ngai matondo mingi soki ko permettre péter sama pour na ngai matondo mingi est-ce que ta on a tant comment tata botinga na ta comment mama botinga ite na ye na kombo ya nzambi pour tout lendo totalisa nzambi totalisa na mukili na ye papa na mama na ope banzambe na ope mais na ye na yaka pona bango te na ye ko lobela tata vangi na bantu mwa na ye yango lo na ye li ana ye ko te mina kombo batu nyoso ba ko sana ko tata kimbangu parce que komba kimbangu alors ba wana nyoso onga na lobeli ndeko ake aza papa na age bo papa leki na ngai to li ane place moko ayebi na lobeli yete mena loba acte o ba sala rapport o linga to na prison oyo ba kangi de pendant nini yo mona tata kimbangu ya koloba est-ce que bango ba la secret yo ba code na bango ya koloba tata kimbangu a dérouta bango tata kimbangu a trahisa bango or bango nde ba trahisa tata kimbangu yango na telemeli yango na lobi ke batu nyoso ba tata kimbangu alonga ba tata kimbangu alonga batu nyoso benga tata kimbangu nzambe ba tata kimbangu nzambe te de le trois na bakisa. Est-ce que vous avez dit comment tata kimbangu déjà silaki tata kimbangu de sala remise et reprise na tout le monde sous bon comme moi au moins parce que yango na ti ba ata ba pesi ba jour donc qui be fait gros alaté pour y est déjà remise effet gros ala ndenge nini nembe mbazulu ayake yi mama mbanga na yake nda mama kimpavita ayake yi desila tata kimbangu aye so tant tata kimbangu aye akei le temps où ezali remise et reprise salamaki le 17 août 2022 il faut tout le monde surtout on le là donc faut tout tika na minute tout tika komba papa kimbangu normalement ngai na lali na lamuki ba yebisinga nyos to sala to belela na komba wa sambulwa tout mois ya ekeke ya mine oya boyi ale kaya ko sala ko oya boyi ale kaya ko sala mission papa Ibula oui que oyo zo sala scandale pour bande ko mususu ba ko ba ke na minute so yo na bia so ba mo la bango to ni vraiment scandale na kama e bo bande ko so mbenga banzambe mo na bango te mais yo lobi que non na minute so yo kombo ya mutu boye kombo ya na dimension ya papa kimbangu yo lobi que kombo wana na minute so ça sur le fait ya moto so moto mona ba réaction que il faut comme papa wa sambula tata kimbangu tango ayi hotel papa wa sambula le 4 juillet 2009 papa wa sambula ibisie tata kimbangu yo hotel misanga point papa wa sambula ibisie tango tata kimbangu ibisie papa wa sambula bitango oyo ko mitango na yo belela na kombo ya nzambe yango ya nyoso mo we ipe malade akobika donc papa sambula la muso oui papa wa sambula muso oui ngata na mwana mwana wa sambula papa muso pe basala ngo non te kona muso ba oui donc ana bisa papa action nyonso obo moni leki na TV leki ezali fondé ba montaki yango ayidi ke mokolo bona sai loko boye oya bonzambe esala maka mutu ayi bango te nde na kotika ka bolo mo esala mbala mo mutu ayi bango te mais tant comme pelisa kamera sala boya fondé to ko pesa bango ba preuve tataki koya papa wa sambula ba laka yango papa wa sambula ayi mutu moko homme spirituel envie ki bombenga mutu te envie bombenga mukili ote atosaki mutu nyos azalaki na ba norme ya longi lelo ona to benga longi okende ko to ngai longi nani longi na bela ko nani longi longi azate
mission ya longue de sila ki longue azonga na mukia molimo eti ende biso to réparer ba biloka muke po to so auto so c'est là ndeko to pe papa mavinga pas ça avec un peu hôtel ça cause à la pelo te matondo mingi nazate pona kotanga bakomba bato papa mavinga soki aza longue etalié ba pesa biso ba preuve ki longue mais ngai na lobi onga na yebi 2 ans papa wa Sambula mais to kotanga ba critère ça dit to lo ba que papa wa Sambula ou lo ba que azana même rang que papa Kimbangu oui bon maman qui pas vite tata Kimbangu a même rang maman qui pas vite parce que toujours moi et loko ba to ba te ngwana tata Kimbangu ava telema ezana ba esprit ko etelimisa ke na mokila moni na matelimisa ke maman qui pas vite yemta sakola ki lo lenga mungo pe ne membazulu tanga telemaki ezama oba sakola ipo na ye lo lenga mungo mama mbanga la va telema ezama oba sakola ipo na ye ibongo papa kiangani papa kiangani bongo papa kiangani azanani le Saint-Esprit te bon tant on lobby Saint-Esprit c'est l'esprit satanique mais oui est-ce que papa kiangani ba la kai panani bolingi si toza ko lobela kuma batuté po mituna ya bino te mais pona ngonga oyo tamso to kanisa ko lo kuna babi ke na ministre sa papa kiangani ba incarnation babi incarnation ya papa Kimbangu problème ité incarnation papa Kimbangu za la raté na Kimpefe ba o ba yebi batika na kuna to boy ba polémique bi tozo talisa tout mois et quelque o ba yebi ni bango moko ba yebi ba tête ba o benga ba chef spirituel soit to benga ba grand chef spirituel ba yebi wa Sambula za la kinani mais papa Masambuki dit pas telemi pe na mpai ntina lelo tozomona papa Masambuki dit a telemi matondo mingi a telemi po biti na biso to song salom noir na nzela est-ce que a telemi a song biso na nzela solo est-ce que alongoli bible po e mo tanga pe bible na tuni mutuna alongoli bible po biso bible za mukanda na biso te ezali mukanda o eye kwa enclave biso na boumbu bible yango lelo to yela ba pasteur te to papa ibula question moko ba mouvement pe likambu ya bible auto bandelo bango depuis kala mais il a une seule rappel ba mouvement monsieur souper ba sur ba kombo ya mamba beaucoup mais bazo ko kolonga la bible te tel sabiso est-ce qu'ils a un code moko secret moko et bomba matoté to comprendre matondo mingi pour na nini ba mouvement monsieur sou ba ko kolonga la bible te bien que to baza la kati ya mamba beaucoup mais donc bazo conseiller ba kolonga la bible ba ko kolonga la te matondo mingi ba ko kolonga la bible te pour système zo tambusa bango ya système ba européen ba ko lo bible OK yango moni moya ki ma bible za te pour mukanda pour ba okanga ya okita niveau déjà pouvoir ba pesa bango déjà pouvoir ba pesa bango abomba mina sima boko comme pouvoir oyo diriger eza boko kona biso te eza boko ba mindele ba ko lo bible ndenge moko mu enseignement oyo to benga ba kemite enseignement na lo to benga ba kemite eza enseignement na biso to ko so te parce que eza enseignement oyo esala ke Égypte ko ya nzami pour tolenda tomboka Égypte ko ya so lelo ba yela ngai pona zona sangoni ni enseignement ni ba lobi ke na mutu mwindo la muka comment conscient ya venir na yo mabeni ni zawana ki ko isaki Afrique fongola biso mpe peut-être yango bino bokanga ki mais ko landa enseignement wana bakulu o batangisa biso bango batomboki na nzambi pour tolenda babiloko o balakisa biso na enseignement wana yango ezalaki te yango nzambi pour tolenda telemela kiti apande Egypte le to kitabo donc biso carrément bokoko wana bakemiti wana to kolanda ngote ba chancer kaka ba terme moko bazo kotsa kuna donc ba terme moko na biso na obenga ngo satanique beni na yebite mais za bonzambe na biso te donc ce moto alingi ke chéri na ya zongela e eza mabe siko tango olingi chéri na zongela yo mukolo yo lingaki chéri na yo contactaki nani siko chéri a boyo mundu ka zongela c'est que ba ngangakisi ya mundu ba sala bilo wana ba ngangakisi ba charlatan ba omuna ke ba mangondona ba mangombo lelo ba chancer ba kombo eza mawa mais oui eza mawa lelo ba lati ba kombo ba maître spirituel oyebi le autre on maître spirituel pour maître spirituel muto asali maîtrise et l'homme bon le ko ngana sali maîtrise na judo donc ba on ba sali ba maîtrise na bango na bloko na bango donc ba za makasi kote kuna ko mekate okepe na mwasi penza abindiki ya wana bonzambe te siko bito to wane bonzambe ya solo bango pour ba papa ibula nano komi na niveau wana te une tse bango un degré est-ce que muto ko ya pena ki papa ibula moi si topé par exemple Nzembo papa ibula Nzembo il faut beta côté nous seulement mambo spiritualité babi papa ibula ko koma na ba niveau wana te matondo mingi ngala za mona wa Sambula premier fils wa Sambula odo na landaka o papa za ko sala yango na ko sala niveau wana ya banzembo wana ngai na yebi yango te ngai ona za makasi maladi papa ibula maladi aka ko to wana makasi papa ibula problème to abokana makasi po ba prenaki ngai yango yango ngapeli fona laksana bato mais makambo tali musique o mwasi ba kene po banganga kisi na lobi bien na répéter bo ke po banganga kisi ba charlatan bo benga bango ba ko sala bino pourquoi zo benga bango charlatan et loro yozo maîtriser te na lobi boye est-ce que bonzambe za na mbongo bonzambe za na mbongo ti webi singa makama musique soko landeli place ba ko makama musique na pesa mbongo sala bo mais ngai o ba laksanga ezalaka gratuitement
Ce qui le papa Iboula lobby a ça la émission téléphone ouverte. Au yoka appelle Rolemba. Mon animateur papa Iboula mukuse ana bien mutu monga sangatina. Makambo yoka Rolemba. Bon Nzambe ba bota mwana on va prendre on a livre té. Boti ko yola biso enseignement na ba livre té. Oza papa Iboula. Lelo a une solution. Solution nini papa Iboula? Papa Iboula lelo aye. La bike ba ko sepela. Baza ko sepela. Ba bite ba mono khanelo yo lobaka ka ndenge yaka. Bande kunya so balobaka baza komona rien corneille nanga kuna mupanzi kuna otungisa bande ko tout ça solution nini papa Iboula yo oyeyo yena ba cantine to ndenge nini te kolobaka jeune frère non comme m'appelle ba cantine wana za ba solution mosala to salati mutu alakisa biso ina food seed confana nangana ba masamba papa masamba wana ndeko nangana ebisa papa so na plateau ko tangana te wana ndeko nanga ba cantine to sala ona ndako pana ngapa na pa mama mboni wana ndeko nanga wana ndeko nanga moni yo sala papa cantine wana o mena sala kango nanga ndeko bwana sima ana liboso kuna mwabo mona ezate o atambola to pesa ba cantine ki no teka to sala ba cantine na ye eza yango to yeli nde masamba c'est mon frère masamba c'est sala bo ndeko pa makamona bien balé mais oui OK masamba kuma ko to bete biloko to sala pe to continuer ko sala mo wana za entre parenthèses to lobela bonzambe voilà ce que solution ni ce que elle est parce que là il y a les ce que solution ni ko pesa bon solution il y a liboso pe apport o ngai ba pesi ngai na memana peuple Congo po bande ko nyos to yaka to lobaka ka bo sala bo te ngai eloko liboso na yena ngafana so ngana keso tuna ngaka wana inanga na sengi na bande ko na biso nyos abasi o bolanda biso oyo azana posa ya a espacer ndenge mabota ko landisa bana te 2 ans 3 ans a contacter papa Iboula. Papa Iboula ba pesa ki yemoko ya solution ya ko pesa bana mboka gratuitement bonzambe zaka ya ezana mbongo te. À condition mwana nazala mutu ko benga zala mo de 18 ans te. Pour mo de 18 ans na ko pesa te po ko tinda ine kobo. Ali yango ba no tinda ne kobo sala ko alingi. Mais ko azana ndako alibana azana papa na mama alinga espacer bolongo na batonga zo bebisa bino so pesa bino mama malade zo buma bino enfant. Mais papa Iboula ba pesi déjà solution ezala ya to lobele to ngoto lobele boko ko échapper ngai donc ndeza bo tonga ngota na nzoto te tonga ngota na nzoto te o ko mona ko choisir mité ngai mo na biso ba bengi ngai atolingi une année 2 ans 3 ans ko choisir mité une année 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans ko choisir mité yango moni hein tamo bisa papa Iboula maleme papa bolimbisi papa Iboula boya boko papa Iboula boya boko te boko ko ya solo zali bande on a biso Équateur basala ndeni ni Équateur soki mwana mwasi alingi na ye kobota te bazwi makila na ye o awuti komonela makambo na ye bazwi on batya na ndako ya mbembe bakotisi yango bazwi mabele balandisi yango bazwi asan batye likolo bakangi balobi maloba bapesi mama na ye wana tata mwasi na mamani baza wana bapesi mamani abwaki na sambetu ekosala 10 ans 30 ans mwana mwasi na kobota te kaka jusqu'à seki ya kolinga kobota aya ebisa tata mwasi na mamani na bota bazwi lokona balobi maloba bapanzango swaki akutana ngwala zosemi tala boko solo boko ko nimbi boyela biso skopele lobe papa Iboula a memeli bino o ya moko balomina compléter bino et garder bino ba maman na biso to linga bino mingi sans bino biso to kozala te te mais là po donc yoro chapé mbembe na se bomba on a sambetu papa Iboula combien de mbembe ko bomba papa Iboula te na lo biso ba maman na biso na Équateur mi de ko na zala mais papa Iboula na système biso sa bilo akolia o ba pesi papa Iboula bilo akolia za mbete eza bilo ko ta ko tcha ensemble to aka bilo akolia to lamba ko mutu no sa yebi o mais faut ba la kisayo donc robeta ngo pena papa na lobi na leki to lamba ngo ngaite po robot la bato basi bandeko bolanda papa mo panisa ngota so kimisa biso na loba donc o ba moni ke ba sepeli bobenga papa Iboula wana ezali solution moko o ba kulu na biso ba pesi po to sauver bino parce que mundele aya ka toujours pona ko boma bino alors bio to lingi sute bino bokufa to yeli bino o ezali sani no na yoka ki passe o tension mataki o makila te o ba no mona ba makamuna no mona par mois normal mais zemi ko tika la roya te jusqu'à ce que mo lingande o lamba biloko wana oliango lisusu donc apport ngana porter la konga ngwana ba o ko yamba semaine ko lega donc mikolo ko ke mutaba ko yaka na port to porter na Congo to mekango to mona ndenge to mekango to ko ngengo ya pona bige mission ko yana ko lobela sero kutini ko papa Iboula imaginez que ndelo ko lobi boye ezali bien malamu que muto amekiango asali yango bosco azusko zemi papa Iboula obi combien de basi ko zusa bazemi matondo mingi ya ibi ke non ngana bota ngali sotesko bazu bazemi matondo mingi na mibali na basi mais problème na ba couple matondo mingi ezapa na bato muso bazo pe batonga azu pe zemi bazali siko bango bongo na mabete lokola bioto na bonzambe to memelo wa bongo na mabete mutu na mutu pa za kana ndinga makila na ye
makila mususu ko sipote makila mususu ko sipote ka be miso no le bando benga ndeko mukende muto bisa bisa ko siba benga uti ça regrette après c'est la sudazemi biso to memaka makambo kwa olongete na lokoti na nzela na memi na ko siba ta proba ba ko benga solution te ngaso ko moni na lobe loko seke na za sir na yango eloko na memi seke na sir na yango na ko robate poche oya ngai makambo na privé yanda ko to lele bon nzambe donc on a lobby ezali apport on a porté na Congo donc et on contribuer na Congo. Voilà, bandeko Papa Iboula a même ya lobby apesi et comme challenge donc bandeko ça bien les appels démorent bien bandeko pour na haut-parleur que chaque mot a beaucoup collé ya au lobby truc au félé bon nzambe na mbongo te papa non que na mbongo je suis né pauvre na botama pauvre na kufa pauvre atana na mbongo ebele ko maintenant so Papa Iboula bo so nzamba lingara que yo pe oui so nzamba pourquoi yo mo zo mi casser les bols na zana nzela tata ki mbongo tia mapa combien Wassamboula tient combien de personnes? Mais comment maintenant on va influencer? Parce que le Kambabatobo Kotopé, il y a un mouvement, il y a le Benara, le Kambaboko Kotopé, il y a Papa Kimba, à part l'église catholique, qui a vraiment, pardon, l'église kimbangiste, où il y a côté l'écuménisme, il y a l'église catholique qui est à part, il y a stable, et puis on voit quelques-uns, quelques leaders quand même, mais le reste à Bangoun, ça va diriger. Est-ce que l'église, au monde, un pasteur, l'église, et tout ça, vous avez quand même une influence parce que le bon, mon kilomètre, les autres par rapport à vitesse, il faut que vous rappeler que non, n'a pas qui m'bangou, on peut barousser à maman, prêtre, par là, on peut s'imposer. Pour les cas où la pauvreté. Quand la pauvreté, mais toujours à moi vivre, moi foot à la classe, moi au sombre le pan autour foot là autour aux motos car ils ont domine. Parce que bon on a vu européen ça qui orgueil. Au moins était pas mon sous sur l'examen bon on est comme ça pas qui orgueil. Bon au chao ba sécurité ba no Kenya là yo mutu na Nzambe. Bon au chao ça ba n'importe quoi au ligne mutu na Nzambe té. Mutu na Nzambe wa benyi mutu ya Nzambe pour mutu lendo abo bilo wana so chao na mutu na yo kwa envier. Yango munike ezoko chao bikota kota. Si vous bangunza soko moni la majorité va souffrir bongo parce que les bangunza on moni ba comme soin siko est-ce que vous ba comme soin siko bangunza biso de église ba mona biso ba mo bizarre banda ba nganga si ko loko la évolution mo ko tater il faut so comment faire ça $150 $200 et tu là la majorité so la ndé ba gris na mo ba sala kana busalité et me ba bango penza une évolution penza. Ok, c'est qui est salité là tout le monde, c'est qui est babilo. Ça na te bilo wana mabe ya busata na yango sala bango bongo. Parce que le lota ngo bazu éveil ekoti ne mo ba ko la mo atali bo tumo wa Wassamboula telemi ya sapeli la ba 35000 azu ki en so na te mo gaf tikala landa. Donc vieux Wassamboula za ko beta forme makasi. Mais bango ba yebi. Mais na loba mais jusqu'au moment où il y a bon côté, il y a pauvre, tout de cas. Moi, si on a ligne monter dans n'engeni. Le niveau papa zala ki nango, mais on a no bioto komi en côté. Ngaso na zui mbongo malamu na osumuka. Mais la ebi sibino franchement parlant, tout ça niveau par niveau. Mon limo zala niveau par niveau. Donc il y a conscience na yo ebi. Na mo conscience na nga yebi ke so na zui malamu ko pou. Na ko vulu kana lata ki orgueil ko mona na komi na zui ba policier 5 6 na sima ba kenga la papa Iboula. Non non non. On lui rappelle ba malade ba olukama. OK. Donc il y a par rapport à bon, on lui rappelle la chérie on a vraiment chérie vraiment par rapport à chérie tout le bâté bolim c'est quelque chose par rapport à chérie on a pour chérie on a zani nanda bon ben na mambo on a zani nanda on a possibilité ba o ba yebi moi si papa Iboula kana mu pousser o azani nanda moi si babi ba yeli vraiment ba na lobby papa na lobby mais papa Iboula moi si wazana on habite sur bangunza musuko bana ba on habite na ngate point d'interrogation nazanga na ngai sko so ozusko là bango sikoyo lokola nanu na komi na niveau ya 3e classe d'esprit pour 3e classe ezali maîtrise côté basi kasi lokona na zo ngo penate jamais na kosenga na mbongo na ko na basala niveau wana pona mona ka bango lisuste donc papa Iboula aza pona mbongo te et là voilà to memi eza juste pour na oppoler to aider peuple Congo. Voilà. Tout ça bangunza te. Bien merci Ezaki papa Iboula to komoko manasuka ya émission na biso babi moto na moto babi donc tala mai tala fufu. Hein tala mai tala fufu ya lobi que ya boinae alors bi pour le moment il n'est pas prêt. Ya rozo ba mon on est belé po aramuta kude ya bien et ya recréer les problèmes Mbakabiso boyoka bapel par-ci par-là. Papa Iboula rappelle au balanda kae. Mukolo moko te mutaote mana poto lobiki papa Iboula senga imbongo. Preuve ya mwana. Jamais. Na senga mudimbongo te.
au bénin to sur la bonzambe na l'action sala c'est tout papa bula senga mbongo te de point ko baké biso to ko landa kaka oyo batumo ba laksa biso to laksa ba biso to laksa ba de to senga moto to senga mbongo oyo bango oyo bit ozo ba appeler bela bangunza en plus l'homme soigne na mais non ça dépend par rapport à la service parce que il y a eu ça c'est normal ozo sombelo côté oui mais ça c'est très chaud ba journaliste bo songa biso te na pesi mbote na confrère na yo papa Ndombas Nicolas na makazo concentré kala mingi ta obima place azali boye barake batu nyonso boye na plateau boye baki waza mutu na lokuta mais bozo sabiso na nzela te bozo tika kaka to mema kaka libungi na kati na mutu non là na haut-parleur te pour ngai soki za leka ba koskibota neti yo moko koskibota utaka na haut-parleur te mutu abeta koskibota te kasi ba mambo ba koskibota nika awa oyebi yango ngai en fait so na haut-parleur ngana telisa na zongi to zano awa ngana koyebisa yo yo lobi ke non oza koloba ndenge mokili ko mona ngai ba téléspectateur na biso ya haut-parleur ba ondeka ne ba soki saka ba ondeka ba jaba to ba zero la biso c'est ça en fait quelque part wana soki mutu neti ngana lobi na etali so likambo ke non papa ibulu ko linga pe mbongo pe richesse pe mais yo lobi ke non papa mokendo tali sa ba raison tali singa par rapport à bona na renforcer yo quand même voilà na renforcer yo te peve mukimpeve to diatila mukimpeve kamukintsuni voilà ce que kutimi ni oyo olingaka te poto chite na yo matondo mingi kutimi oyo na lingaka te na sala muke kutim na bonzambe eza deux choses ce que bonzambe evandi na kati ya kutim bonzambe evandi na kati ya kutim preuve lelo opona biso telema makasi ezo senga to bouger mingi ba coutumier parce que ba coutumier bazali ba o ba bongisi bokoko na biso pire so ta ba bongisi bokoko pire na kati ya coutume la tilo lenge o ba ba ko zalela donc na kati ya coutume eza na mindeko so biso tango ba yo ko sa biso ke yeso akufeli bikila na ba coutume na biso ba bongi po loka biso mundela sala ya netre zaina ba na coutume na biso ba mo sa makambo zanga tima to bongisi coutume to bongisi bonzambe or lelo oyo to za la posa ba ya coutume ya ba grité to na posa ya coutumier atambola makolongu a se connecter na bisimba mabele amemela biso apport na kati ya mboka yango moni na salaki déjà mabongiseli mikolo ko ya na sokota na province mikolo ya so moni papa ibula te na sokota na province na so ya bilongo mikolo na kota na province pona tel misa ba coutumier to zonga na coutumier ya solo poto longola na aventure na kati na mboka parce que so to baki na coutumier ya solo même akambo sama coutumier ndiko na so akufa kuna na M20 ba M23 mais ça maté et loko ni nezangi ba coutumier ba sangisa force ba sodana tang ba yeba moni ba tote ba moni zambo pour la coutume les ali soso te donc biso na kata coutume to tangsaka makila te na ozo so même mité na gilet na mono makila to tangsaka makila te biso coutume biso ezali bonzambe tango ezali chef coutumier on me prendre à charge la sake batu o ba na simana ba diriger apport ni nazo memela bango sur les places prioritaires pour na tomba bonzambe na biso de loko ezate donc wana ezali chrétien na ba donc lobi ke ba chef coutume so ba kunda bango na batu kasi ba chef coutumier akunda bango na batu seno na kala ndenge ba yoko tambolela chef coutumier ndongo ba koko na ba kunda bango bongo akufi pena me ba su ba to tamuso bongo 3 4 ba chena se ba cheli parce que coutumier wana te akunda banyama to ça ce que coutumier ya bonzambe chef coutumier bolimbi papa chef na pesa exemple bolimbi sama ndeko boyana peut-être que boya ba maramusu stoyi ba katina na ngote to zo boya ka biboya président na biso prétexte seulement le 20 janvier on est ba coutumier so songa na biso véritable bolimbi c'est to chrétien na mon véritable coutumier na sens ni véritable coutumier akola ta costume te muta simbi mibeko ya kwa diriger bato akola ta costume te poza critique na biso te véritable coutumier ala 14 ni makolongulu la tanga na mabele donc c'est azoko se connecter na bisimba mabele na ba ancêtre na ye azo vrai message ya omoni tellement bazo tambola bongo moi ba ta ba ye devant mon konzi moi considérer bango pour mon konzi na miso bezo mona bango nyonso moi considérer bango ezate pour ani babongisi coutume amona bango mikie devant et pour ani babongisi coutume. Or, ce qui est l'autre zone, les coutumes na biso ya solo, ya ba grigité au salabo, jamais pas coutume na biso tient les alate. Même en a biso le bakinga na boya bango baboya coutume la boya raté. Coutume ko kuta muto pe sa bougie rouge. Nga pe sa bougie na coutume. Yebi sana papa. Wana coutume te, wana za ba ndoki ya ba mindele o boya na mo. Biso to sengi na coutume na biso ya solo o ba koko na biso batambola ni na kubanga nzambi pour mutulendo avant mundele akota, avant mundele aya ko bebisa coutume na biso. Biso zalaki n'habite et l'eau va bien à Mukanda sobo bien Mukanda na français bien en circoncision. Circoncision est une dimension par dimension. Mais ce qui va continuer sur la circoncision, on a 1 mois, 2 mois, 3 mois, abîmer la place va passer. Mais tant qu'on abîme génie,
soki ndeka so loba edike ndeka na lobi boy soki le collège so beta dike le collège lobi boy soki mbunde beti est-ce que biloko na tikala te pona ni to bebisi bokoko moi si azana makila na zo lambela mobali biloko pona ni to bebisi bokoko or na bokoko na biso moi si tanza makila akoki kosimba ni pantalon mobali po azana mbino ta bebisi ma donc place bonzambe evandi ezana coutume soki bio to bongisi coutume na biso solo nde to tomboli bonzambe na bio to memi évolution na kati na kongo na biso kongo kangwami ndeti na uta komona dernièrement na TikTok mutu maître moko ya villa ya pays na biso ya Afrique azo sala cérémonie pour Afrique pour na Congo kangwama tala degré so biso abasate pour nani po balanda mbongo alongoli aboyi ko sala torsini alati costume autant alati costume opesi le kumu na bato basala bilamba wana eza biso tibi to sala bilamba ko ya biso chef azana lengi o sengela sadela chef azana lengi o sengela tambulela chef atambola katsanga te chef abimaka pa tsanga te mais le otala ba chef bimaka même gars soto te même awa na kwa na biso awa mona chef atambo na kani yo kaka bamba na robe na chaussure te yango te alors toza na souci ba o balingi ko zala ko zonga pena na nzila Congo ya solo ndeko benga yango to la kisa bande ko na biso coutume na biso pire voilà yango nde ko zala sengo mingi Matondo bien dit ya mokolo lelo to komi na suka hein to calé bien affilé hein bien affilé vraiment donc match betami tout le monde dit que bien affilé le message est passé bien merci na binyo so botala ki biso ne bandeliti na suka ingénieur en père azala ki wana na sima ya masini papa ibula ko kama te papa to yaki na to yete wana za ba extrait to ya tangu to ya peno mona ke to ya mais na sengi kaka mais utiki le romo bo na terrain na sengi kaka mingi pasteur aki car pasteur aki nana po to ani plateau moko pona ko bungi te ngunza za même wana ngai pongunza na libungi pasteur aki sona sengi na yebi bangunza baba to ya bonzambe te ngai oui bangunza na sende bokoko bonzambe de bata mino na sewa na bazana bokoko ya négatif bana bokoko pire na auto expliquer wati de bana ba oya ya mkiro kisala ke muta progresser te ngana ko sana bango plateau moko te pour sona sengi bato minene ba robanga po ba bi wana mona wasambulwa na pesa ba définir ba chaîne ebele tato baga réunion bangunza salama basangana pona kwa ngora kongo na pesa nanu ngona ke alega ya sala ba lega ba saba to be réponse salama te pour moi ke bana wasambula batema na vérité mona wasambula biba na te mona wasambula premier fils wasambula na tema pour la vérité na miki ba loba ba mais ngana tema pour la vérité mais mise en garde na bandeli suna bato benga tata kimbangu nzambe botika na bakisi susu bo ba ke tata kimbangu na wasambula basala remise et repose tout mois yeke ke o wasambula do batika komba papa kimbangu na minito batika te bano tanga beaucoup mama pa fita batanga ngote to bana ko tanga mais mutu no cha en tête tout moi asuka pe prophétie na Congo za susté tout moi pas za susté prophétie na Congo za susté tout moi za susté biso nde bana tout moi tout ça donc papa mon ancimité mais papa wasambula te papa wasambula to on a trop pouvoir na combat pena na mboka oyo na papa wasambula na papa na combat spirituel pour na zila Congo na papa wasambula na papa mon ancimi qui a vraiment lutté l'itni ya nani fameza vraiment tokolo banem na qui a payé vraiment le prix pour amériter attaque compensation il y a période qui a dit qui ben muzila Congo qui a dit papa wasambulwa na papa koko na biso ne mondansem on se mini mon bango tema mukia molimu continuer au sala voilà mais sur le plan spirituel nzambe ya solo kinzambi kia Congo ezaki wasambulwa toza batu na kati ya BDK la majorité ba bande ko na biso ona lobi na yebi bato papa wasambula bakufa pe belé lokola bande ko BDK bato papa wasambula bakufa pe belé lokola bande ko BDK po tuni mutuna ke babomisa est-ce que bato nzambe ko tangisa makila po biso nzambe na biso pexi makila ta yo komi ko bimisa bato tangisa makila yona nzambe bato ke bomisa na yayo te soko limito loba bato ke ko bomisa yayo mais na mouvement pe ya papa kimbangu batu bakufa belé non na mouvement papa kimbangu nde bana bakufa mukolo bakanga tata kimbangu akenda yemoko à part bakanga ba famille belé bakangi bango batindi bango prison par-ci par là pour nzambe pour nduna ta la ba mesuka film ba traître Misupi bakufa ba traître ata bakufa ba traître parce que ça bakufa papa kimbangu mutabomisa bango to lo babo tata kimbangu parce que na chaque lit bakufa bazala kaka ça pas loi naturel on a un exemple
Papa Iboula le au sala émission. Ce qu'on dit Papa Iboula zona yo kufa un accident, yebake mokila molimo et souhaiter Papa Iboula et abandonner Papa Iboula. Liwa ya somme. Pourquoi? Na yaki na comment nzami pontulen, c'est que bisimbi yanzila obake nganga bisimbi nzami pontulen faut pas que ça na ndako na kimia. Mais ce qu'on coûte singa na accident, c'est que na bebaki na yaki na ndenge na ngai. Le lengo moko obi na série moko makambo ko mokene to nzongo. Obi na série moko boyepe, batu la kamba ba ko na accident. Na nzela kamba. Obi yango, so wana nzambe. Nzambe ndo alia bango. Bato bandoko liama. Nzambe akana lita kotangisa makila te, il faut to sala attention likambo wana. Nzambe akana kimia na lobaki ne bandele mission so mo Papa Iboula la ta pembe la saina. Mais avis peut-être pour que le fanda non, pour na côté la spiritualité lit non. So mo Papa Iboula ina lamba pembe la saka kimia, so bimi likolo mapata. Après on t'a biso deux couleurs, bleu blanc. Bato bazala kufa parce que nzeli zala kama. Mais non. Te ba ko na ba sacrifice nzeli avec mabete. Mutu wake na kongo Nzambe ata na kutana likama ndenge nini na bisikala ndenge nini na kubika. Bande kwa ndo yana ba na maya kamba ba uti na ba maya kamba bimi na mais nzela le rôle ça ma be et mi ba ba maya kamba te maya kamba ya lelo te sa lelo te ba namko ba kangata tangi mamu to lo bele makambo na te dia to lo makambo na to leka wana makambo kala to zongela maya kamba ya lelo te soko linya la so bande ko ba ko sana maya ba maya kamba na ba zeli ba kulia ba ngo susu ndenge ni soko linya la xa lo sambo ya mai o rendre mai puisa même na ndako so malade koti o benga nga Papa Iboula wandoki pour moi maya kamba sa lelo te da mai nyoso ko sala mai nous sommes les autres dépendre na yo mpeve ilangu mpeve mai eza molimo eza mai ngate mona lobanga bakuba longo boso ta mabige mai ilangu mpeve abi mai akamba ngeza molimo o bana bato ba mogo kuna sokola kufi na bi famille mo ba utake kwate ba kufira mai akamba maintenant papa to ima to tika makamwana to ela to ko lobela bonzambe donc biso to za pona bonzambe. Ah, mutu pasi makamboyo parler de Luka pona mamboyo koyeba mamboyo mutu pasi Papa Iboula pesinga mutu pasi pona lelo voilà to ko na suka to silani pour un contact je pense que ça wana affiché je ne sais pas avec l'équipe technique bah affiché qui bon pour un contact copie ça peut sous matin domingo bandego na lingi tu obo benga bo finga nana posa ba mafinga na bino c'est ko finga maki trop te na finga mana on te na sko na posa bato mpo mi ko za bato maele bato balanda biso bato maele la téléspectateur ya parler ba finga voilà c'est qu'on ba finga raté na sko na posa so ki makambo ko so yo de makambo so ki tumbeli bango po ba finga wana ok na ibi tika na bigo za ambiance te ba ba finga raté les ambiance na ibi bandeko na biso so ki Papa Iboula makambo lobi akosi bato baleka na ba droit de réponse numéro na biso makambo na lobi pone porter à port ezali plus 243 840 830 830 plus 243 840 830 830 numéro moko ya face so ben Papa Iboula makambo tali bonzambe na makambo na wepo na mama o makambo tali ba grigi bote Papa Iboula ba grigi te Papa Iboula na bonzambe. Merci to komina suka to kote no prochain numéro avec le même plaisir. Bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'année.